Vous savez bien que nous sommes bilingues. Le sport sans fétiche, c'est pour édifier le jeune sportif, édifier tous qui vont pratiquer le sport sans pour autant aller à la magie, à l'occultisme ainsi qu'au fétiche. Lelo, tu as mis bongo moko, il y a Moussani, moko, légende, Oyo Toroyambaye, Yemunga ko se présenter. Alors, on peut s'habiller au Komonaye, bisoto c'est réservé pour na Koloba Makamunaye. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Présentez-vous. Je réponds au nom des champions Bongo Lipembo MacGyver Ig. Ah, Bongo Lipembo MacGyver Ig. Yeah. Nayambio awa na ebité discipline nini oyo au pratiquer ou bien aux pratiquer. Naza boxeur est en profession. Donc un boxeur professionnel. Professionnel, donc si le lot dans le monde de la boxe, maintenant tu changer, étape tout ça dans le monde de la boxe, mais tu vas ici, implice, na ba voilà, tu vois malé mais tu ba bongo abanda ndenge nini. Est-ce que bongo tama botama ki azaki ba mon boxeur? Bon, pour aya ko embrasser carrière wana ya boxe. Abota mindenge nini, tamazo kola kokola bongo ezaki ndenge nini. Pour comment na boxe, abanda ki ndenge nini, et ya ki ndenge nini makambo. Bon, bongo azana histoire ebele, ana histoire ebele makasi. Premier sport na ngai na bandi, je pense na ndosa judo. Na tenu na mbinza aux zones. Ouais. Donc ils avaient en 1985, je pense 85. Wana uzovanda wapi? Wana ovanda na mbinza aux zones parce que tu vois le pango na mbinza aux zones na Kingotolo et Belo et Lupa et Kanami donc juste na venir à Régie des eaux. Donc la bandi kuna et puis oncle Nabiso azalaki catcher. Donc azalaki liter oncle na biso ya kana bosa ba kombo azalaki liter abanda ko lakana liboso lit azobenga biso ko lakana so lit na sima ndako to sala ba lit to tandaka mo ba bash na zelo ao lakisa biso to sa ba prise ya lit tout et tout ti après nga mo na kota judo na tene kaka na zone kaka. Donc on l'air wana box kutuno sans idée aucune idée que vous avez. Donc wana box dante après tant on sala judo mbala moko na osala na mo beta ba shit na comme shiter na mo bisa na ko keno ko ba shit donc na bo beta shit et puis car ba période wana na koti susu na côté susu na équipe moka ya quartier ya Bali do ba retenir ngai comme joueur dans l'équipe wana donc on a pratiqué presque ba discipline wana presque nyonso. So total bien bongo azali déjà na talent. Ne to le ba don ezaine mutakoza na don mais na kati ya ba don monsieur ça caché bombama. Donc ayaki na lutte ay apusani football zone don mo ezali caché kati ya bongo boxe. Okomi na boxe ndenge ni bongo. Bon na boxe na 90 tant toye ezaki to sala to bana tambola na master na ngai nani master na ngai Ricky Mapeta to tambola na ye parce que au master na ngai to koli ensemble Ricky Mapeta za opanda wapi akula numéro 20 wana wapi wana matonge donc to no sala ka mo parcours mo en marche de to sala ka to tambola ya to komana na côté afuna de tout petit tour parce que Funa ils allaient qui libre sportif donc pas piscine pas natation ils allaient qui ba judoka ba tennisman le mois bongo tant autant ba to kuti ba ça la boxe na Funa le club Funa tout le monde ba ça la boxe to et to telemi pe wana to autant ne ba ça la boxe et puis to moni en to pe manalo muke bongo n'importe quoi tango kutaki ba nani le wana bon bien que ba ki ba te mais autant la boxe nani a influencé quel était le boxeur oyo le musu na période wana coach ni na période wana on nota la boxe amo na Ricky Mapeta. Bon na ba temps wana vraiment ce qui est vrai Isaac nazaki na idée ya mutu te na mutu. Oui.
idée comme les Arakénons, la plupart, il y a Bisso, idole na Bisso, ma boxeur, ils ont Mohamed Ali. Donc, idole na Bisso, ils ont passé par Tyson, par Essima. Mais il idole na Ngé, ils ont bon côté. Donc, Zaki na. Et là, on a porté tout comme qu'il faut dans la moto, il faut dans la moto. Vous mettez place à mon colombo. Donc, on met 3 minutes. Donc, ceux qui, si je ne m'abuse pas, tant que moi, 40 minutes ou 50 minutes, ben, ils ont combien de minutes ou heures. Donc, tout ça qui on a presque moi, temps et belé, ti entraîneur à Bengi Bisso. Dans le terrain à Bengi Bisso. Tu côté Azalaki tu bien tête au CPLI to bandapé pour ça la boxe. C'était comme ça. Oui, et après tu s'inscrire et pas naïe n'habiter ce qui m'ont to pesa kaye to s'inscrire quand on a qui non to comme boxer. Comment on est bien souté à coach Philo. Oh, Chendele Philo, Chendele Basante. Coach Philo. Coach Philo. Nzamba pa molayo. Nzamba pa molayo, coach Philo. Oza coach munene mboke zoyeba yo biso pe tozoyeba yo nzambe oyo atia yo mayele ya koforme aotika yo te ata soki bazotika yo mokili ezotika yo ovoyageaka te coach Philo makambo yango tokoloba ngo awa toke bon. Oui, donc to s'inscrire wana et puis ayebisi biso kaka lobi boyana bosomba trailing, catch, polo, oye, boyara lobby, bobanda entraînement. Mais na évité et l'on est au pesa qui est ceux qui ne s'inscrire car na évité l'on est au pesa qui est montagne na évité souste batawana. Mais par après to zoninda ou lobby na moto se décider na master là to yé to bandi ba entraînement na funa. Mais les oza mumbulo te muki e wanto donc mumbulo donc notion mo pesa ko yebité forme des athées donc sparring penanute petit à petit l'oiseau fait solide. Oui. Et puis tu continues ndengona mais et l'autre qui très important qui tant au bandit au moins on soit na don autour de l'eau moro on soit na don déjà qui a bengama ya uzala bongo ils ont tant mingité na ça va forte après 3 mois il y a entraînement dans sa premier combat. Oh. Après 3 mois, donc au banda, jour wana, premier jour, donc c'est-à-dire premier jour, il y a beaucoup de gens qui solo là. Deuxième jour, il y a des entraînements. Après 3 mois, il y a deuxième jour wana. Après 3 mois, on a livré premier combat, il y a combat, donc il y a ma clé. Est-ce que ça a rappelé après 3 mois au Bunda? Bon, ils ont dépendre de la capacité à monter. Ils ont dépendre de la vitesse à monter. C'est la normalité. Donc, la norme normale, les gros salamatés font au moins, je pense, 6 à 1 année avant un soubalba classé dans le programme tant que combat amateur. Boxe et pas ya bongo et zaki iné. Yango moni tozobela le sport est un don. Oui. Thème na biso ya journée monene toza nango. Sport est un don. Muta bota makana don. Yebonga komona ke non tala bongo autaki na judo passé par le football mais don oye bomba maki na kati ya badomi balon ezaki boxe. Tant abundi après 3 mois abouille déjà kobunda ba combat déjà et après et bandi ko continuer. Oui, donc et bandi ko continuer. Ce qu'on a zongi moi si mamukie tant na zongi kota ba 1980 wana 6 ans tout bana. Là zalaki mwana oyo na lingaki sport à combat mingi. Et nous a ceux qui na vendinga mona uti classe na zongi. Donc quand on a besoin de kutaka na vandi wana na zuba nzete ya kamundele. Na zuna sala mo lokola bato na tia on ba suki na zo bondisa bango. Ouais. Na zo bondisa bango. Donc na linga sport à combat trop, na linga ma casse trop. Donc na zo bondisa bango après na mo kende cinéma dans le film et puis na comme décorateur na mo dessiner ba programme film bilo mo ande mwana. Et puis na yo comme bon nèg non na biso dans la biso lit après ngai sikoyo comme pas na biso batonga ndako mo mère na biso tonga ndako mo ezaki wana na komi ko rassembler bato
nakati masque nasali pe marche pour la catcher bati belé pe baye toye to komiana to futi mon petit ticket ba koti to bunda komba catch wana msuso ko na msuso ya landi biso to panzani donc ça dit non là ça rap makambo ya ndengwana donc nazali qui vraiment na makambo ya sport de combat ya mabiloko mo ndengwana et puis quand on tourné après 3 mois tant na bandi wana ndene yo bunto yo bunda combat ya ba club premier combat na ngezaki yango après 3 mois na bundi combat club funa na mabanga to bunda ki na club mabanga ezaki wapi club mabanga si je ne m'abuse pas je pense et nous allons na lingwala na bosi na balabala wana bosali balabala wana na zomona na mona balabala wana na lingwala opolaka tena to salaka premier combat na ngai ezaki wana salaka nil na boxeur déjà oyo abundaka dans la ring azaki da première série expérimenté déjà donc to bundana ye na bosa na pe comme boxeur ngaza vraiment aza vrai un bon boxeur donc ndena bundana ye na combat oyo ya club donc combat ya club par après wana na yeko après wana 2 mois après encore nde na yeko sala championnat d'Isaïr quelle année donc ils avaient qui presque ba non de son abossa avant le pillage, je pense. Donc, il y a le championnat de Théo Bundasiko, deuxième combat dans la Bundi, na Konya. Donc, Master Moko Konya, deuxième combat dans la. Bon, yes, il y a une idéologie, il y a un premier combat dans les aïeux. Mais il y a un deuxième combat dans la boxe, il y a vie dans la Konya. Et ce qui bon, on a gagné le combat, on a gagné le championnat, on a gagné le champion d'Isaïr à l'époque. À l'époque? Oui. Ah, bon. Aussi, moi, qui c'était? Tiens, on a aussi qui c'était pour la Robunda. Yo, bandika Malamoko. Donc, on a aussi qui c'était. Au premier champion. Oui, oui. Après, on a Siko Bongo. Après, on a tout continué, car on a continué. Yo, on a poigné. Non, on a poids, c'est mi-mouche. Après. Mi-mouche, après quelques temps, on a commis la mouche. Après quelques temps, on a commis la coque. Après quelques temps, on a commis la plume. Après quelques temps, on a commis la léger. Après quelques temps, on a super léger. On a super Walter. On a Walter, super Walter. On a moyen. On a mi-lourd. Donc, on a bundi na bandi na 7 na bundi presque la catégorie wana nyonso. Mais si ko sala la biso analyse moko avant yo bima Kinshasa, au livret combien de combats, combien de victoires, combien de défaites, combien de nul ko e bango naza pena idée na osu makasi mingi te mais non polaka te na polaka na yebi ke na sala je pense il y a 200 et quelques combats parce que on a tondo bunda donc 7 sur 7 donc bandi championnat bandi au bandi lundi mardi ti lundi on a bunda finale donc bozo bunda o ya poli alongwe o poli a éliminé o ya poli éliminé ti okuta na finale ko bondi bon obeta pe bakao ebele ba presque ba combat na mingi na beta bakao ba red d'arbitre là ça na liko final il pénètre à terre oh là tous les boxeurs voilà tous en l'émission awa les autres ont secret belé awa pour tous en moko ya champion bongo MacGyver. Pourquoi MacGyver? Bon, MacGyver eza ba surnom ba nomangai kata na c'est un film on a MacGyver. C'est un film on a MacGyver. Donc ezaki ba box donc carrière na ngai. Mais quand on explique ça série on a MacGyver. MacGyver ezalaki MacGyver aza un technicien moko vraiment de jamais vu. Aza mutumo maye le belé. Donc maye la MacGyver yango bongo ezalaki na. Oui, siko batu o ba mona ngamona mi pesa kombo na te. Bato bazo mona nde baye ko ndoma jour moko na monika na ringi babeli MacGyver. Donc ils arrivent à zombie. Ma zombie car na wenzi awo. Ba on peut ça na ba kombo wana. Pour on benga ko MacGyver, ba benga Ronaldinho, ba benga Ronaldo, ba benga ba kombo nyoso wana. Mais kombo etikala oui, kombo etikala ko mingi za MacGyver. De ba on ba surnommer nga kombo wana
Donc juste pour la technicité et puis façon il y a vraiment gérer box au nazaki nango donc carrière au nazaki nango. Mais les wana ton ami Ricky Mapeta continuer peu ko bunda. Donc c'est-à-dire dans beta on a beta juste un parcours nanga donc si tu vas au bunda na ensemble donc ba combat zo bunda donc tous qui vraiment ensemble tu peux na 4 il y a ben il y a musala ensemble. Olongwe Kinshasa ponani. Olongwe Kinshasa ponani. Bon, pour tout le monde a reçu la Kinshasa champion bongo. Et nous on essaye que Olongwe Kinshasa. Te ba raison c'est belé moi est-ce qu'il y a beta ba raison et belé au wana ezate parce que ma kamusho eza lokola moi privé moi pour expliquer bien boy ozalate parce que tes carrière na yo pour la carrière pour la carrière oui pour la carrière na zalaka RDC ke wapi pour la carrière na zalaka déjà projeter image ya vraiment faut na comme na ba niveau ya top voilà makama malamu ya ngoyo ndenge Magaive champion bongo azalaki ko kanisa ezape ndenge moko Chancel Mbemba azalaki ko kanisa déjà un jour à sa carrière professionnelle. Un jour à sa carrière professionnelle. Nzokande, na boxe pe, eza na moko, bongo, alias Magaive, azaive au Kanzane mwana. Toke papa. Oui, donc on a pensé que c'est Yango. Yango puis il y a base, il y a vraiment il y a la projection et il y a image na ngai. Oui. Qu'il y en a qui nous ça la professionnalisme et puis na comme on a niveau moko vraiment na no kanisa ko kanisa na ngai na éviter ceux qui va expliquer en la caméra boy donc c'est très compliqué. Donc ko kanisa na ngai na bunda box moko donc autant de vous imaginer en côté na no kanisa makamoko ezali donc rêve on c'est kokisami et kokisama te na les comiques kutu te ndenge na olingele komela mais et bandi déjà oui et banda parce que bandit parce que tu bien bandit c'est des bandits siko donc ce qu'on rêve on ezali ils ont kende exactement donc rêve on ils ont continué pour que na tina point na exactement donc tout comme ba niveau mais si vous en mokali bon on va en Afrique du Sud mais na boujaka presque partout pour na résidence Afrique du Sud. Résidence Afrique du Sud. Kuna dans la club ni. Tu connais pas comment club? Te kuna dans un club te on a ça pas mutu na zala qui n'est pas bat na zala qui pas ya Brian Mitchell ou azaki manager na ngai et puis promoteur ezaki Golden Gloves. Golden Gloves il y a le rôle donc glove gant ya or. Donc combo na ngwa donc ya gant ya or. Donc Golden Gloves. Et na zala qui yenda ki promoteur na ngai yim tona organiser bakumba ebisika na azali bisika na nao na mandaki ko bunda donc na mandako bakumba na presque ebele na livre ngo pa Golden Gloves donc livre bakumba kuna ba victoire ya ba victoire kutu donc ebele ya osana yele koleka na Kinshasa la victoire ebele ya osana te na sali carrière bon kuna bana benga ngai Iron c'est-à-dire libende donc quand yo Magaive yo mosu libende donc c'est-à-dire bango nde ba pesa ba kombo wana e uta pa na munoko na bango moko total nanu na bilili tout mon nanu tola nanu libende Magaive na yebite après Magaive libende lobi kombe ozalani tola Gracias.
La vie c'est la chance, à vous. Ouais yo, à chacun sa chance. Eh ah. Go Plus Sport. Go Plus Sport. Go Plus Sport. Merci na régie pour la image de Botieli Bisso. Tozozonga bongo asambelaka aza chrétien croyant ou bien aza leka ndengo na ubulu. T'es naza chrétien. Ah, aza chrétien. Aza chrétien. Et donc koko nanga koko aboti maman. Oui. Anda azaki kimbangiste. Oui. Batawana andako memanga na église batawana ki mwana mukazo memanga na église mais nga ndako linga okende na église te. Ndako linga te batawana ki mwana mukena na linga te. Et puis tia yo komisa ngai na epeso babenga ngo ndiko koma soldat, ngoli bango na ba soldat na bango. Koma soldat kuna na église tout et tout mais bandaki na bosimba te. Oui. Ti citoyen au donc école on va ba citoyen, on va tangisi biso na école primaire. Comme on est d'Abia Gravondo, donc on a combo il y a une 3e primaire, 4e, donc il y a un ensemble d'ensemble malam. Oui. Si à convaincre les gars que dans malam non les gars au Kennedy. Si après ayo me bangai na sambela kuna je pense na bosanté une fois ou deux fois. Après wana na kende sous église té. Na kende sous église au bango no me mangate pour na se prêter au kende église na ba période wana na se prêter au kende pour na mwana muke mais na lingi makambo ya nzambe après wana première église o ngana ina ndimeli Yesu na conscience na ngaboy eza armée de l'Éternel pas pasteur Sony au sambe la normale ko na au sambe les armée de l'Éternel et pas pasteur Sony. Pasteur Sony Kafuta recommande topesio merci pour tozana mwana moko ya yo oyo andimaki Yesu na armée de l'Éternel. Bongo, est-ce que on dit marakis? Bon, nayebi que qui ces alliés existera, oui. Mais ngai moko nazon di makisi ezali na sens que tout le monde va effet nango. Mais qu'on dit makisi comme que ngana zona na comme pratiquant il y a eloko ango ndé na tikala osala ngote. Pour nayebi que sport d'abord pour parler na sport na kati na un sportif qui s'y a boxe et dans l'entraînement donc qui s'y a musala pour un sportif
ils ont entraînement. Aux la judoka, aux la boxeur, ils ont d'abord entraînement. Entraînement, tu peux avoir capacité au visa aux ala. Donc entraînement, tu peux avoir capacité au en place au yo revara au coma. Entraînement d'abord, ils ont qui parce que qui se va repérer ça yo, on va y dans là, au ça entraînement te. So que bunda. Est-ce qui c'est bunda là, qui c'est bunda te? Yonde mutu ko matana ring au bunda. Yonde ko matana cage to na tatami au bunda. Donc ils ont qui cité. Voilà, et vous avez cité qui si sportif, qui si a domaine sportif, et zali entraînement. Mais ndenge ni ba tusol ba nzamba za rakate ba longola kaye yo lobini na likamana nzamba za rakate na sport o lobini na motuna adage wana te nzamba zali nzambe azali partout. Amen. Ce que yende auteur ya makambo nyonso oyo nyonso tokolobela lelo auteur nango c'est Dieu lui-même. Donc nzambe azali nzambe asalaka na domaine nyonso yo il suffit kaka o croire, il suffit opesa ye espace au moins ntango nazoya awa nalobaki ke nzambe bongo promotion yo nde ozali organisateur ya bongo promotion manager numéro 0 promoteur ya bongo promotion, manager ya bongo promotion, joie les devants parce que y a des promoteurs, y a des organisateurs, y a des salanga zaka gérant comme bongo promotion, na ka gérant ya makambo yo sala. Donc ça dit na tché liboso na makambo nyonso. Parce que yende au gros ça la projet sans yena kati pour na ozwa réussite c'est difficile. Donc il faut chanza na kati pour réussir comme batumso ba tchaka kisi pour réussir. Ils ont des chemins. Voilà, na mokili toza na mabena malamu, balobi sans moi vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous ferez des exploits. Tala bongo azolo bana biso makamoko lokola pasteur associé ba faire na ye na nzambe. Ati nzambe na premier plan ye azongi sima. Voilà ndakisa munene tokoyi kozwa. Mais bongo différence ni obandi ko sala na place yo wutaki awa na place yo zali sur le plan technique, tactique, sur le plan management, sur le plan entraînement, sur tout le plan, sur l'administration. Ni nyokoye koye bisabiso oyo awa ezo sala mate kuna ezo sala. Bon, eza ba aspect belé. Au moins bato bazali banda mingi moni kuna eza plus mingi di professionnalisme. Oui. Et puis moto abimi di banda moni kuna eza lokola kunya lokola moni football ndeza bato ba ke ko sala ba ke beta di banda. Donc ba kenda pa lokola bana classe ba chepe na tableau ba zo expliquer ba bale. Donc ndenge mona ba discipline mususu ndé to za di banda ba zo ko expliquer yo et loko au sein de la discipline dans la boxe. Au moment où on a un entraîneur au bazar vraiment trop intelligent. Donc azara juste on a pas pour on peut ça yo toli ya boxe. Muso azara na ka pour na entraînement na yo. Muso azara pour na palette. Muso azara na ring. Donc ya azara pour na ko soigner. Donc ba répartir ba tâche. Et ça là na domaine na sport faut un entraîneur va défenseur à ça là. Oui. Biso etikala entraîneur ba gardien. OK, faut entraîneur ba défenseur à ça là. Il y a ba médiateur à ça là, il y a ba takamba ça là et puis ba entraîneur moko psychologue faut ba ça là. C'est ça. Les autres sont mon bangoté. Na place à ba psychologue et communé banga. Sport. Plus sport. Plus sport. Coach Philo, vraiment, toujours ma coach Philo, n'enge ou symboliser qu'il faut mutumoza pour na ba hyperkit mutumususu. Bon pour na yo coach Philo penda ozo tie place nini na carrière na yo pour azwa yo bon mwana est-ce qu'il a porté aussi un plus na carrière na yo coach Philo? Et belé. Donc on a habité ceux qui langage monsieur pour le 2 plus 3 plus ils ont donc apporter et belé. Vraiment juste implicité. Apporter belé parce qu'il y a des sources. Donc, ma caméra bandée n'est pas naïe. Il y a des sources. Naïe peut être coup, gauche, droite.
donc alaki singa na okanga wana okanga na garde boy oh là donc nous mona ebi non te abongisi te bachakawa donc makambo nyonso source ezali donc ça dit place ya repé ya rochaye donc eza na place ya rochaye te aza ensemble ya nyonso parce donc, que coach Philo, grand coach. Coach Philo, yoza la fondation pour fondation batia en peinture, te ba on a peinture, yoza fondation. Voilà bongo. Au komi mature, au associé qui ba makamno ebele. O tiko bunda ba komba mo mais na nyonso wana bongo sikwa zo kanisa nini. Azana nini na makamno amoni ebele. Abombeli biso makamute présence na aopeleza nini penza yo sala nini makamuni bongo za nango parce que tout le monde a battu mususu à pratiquer sport à combiner le côté mais mon mususu a pratiquer sport à créer les sous davantage na bi pété sur les années on a pona magaive et bende vraiment tengai quand on a le baki na bandeli awake makambo na sala lelo eza lelo te banda kala voilà. Donc, na bandine pour réaliser donc moko ya makambo oyo et vanda déjà na kati agenda oyo ko sala c'est mieux comme 8 mois 9 mois ou bien donc ba banda ko bota parce que déjà première promotion yango ya bongo promotion ya bongo promotion nde ya moto bandi parce que na Afrique d'ici na zana bongo extreme fitness et ça la gagné donc bongo extreme fitness ezali d'abord non ils ont traîné ils a salle ya entraînement on a juste santé, on va s'entraîner comme lui besoin recommander que même le docteur va recommander que tout le monde il faut à ça la sport donc nous allons entraîner on va pour na fit nanzoto et puis nous allons entraîner nous allons former ba boxer na bongo extreme fitness gym donc salle ya gymnastique bon on a bonne promotion makamuni ça bon on a bonne promotion eza munene comme moi na loba nyonso awa te parce que eza makamsu to sala le roi dans to sali en côté ba musu ba ozwa et le roi biso voilà to moni yo pe na batumi balé baza awa na yebi ba monte banani aussi le bagi Riki Mapeta mais Riki Mapeta aza nani na makambo ne to vandeli awa donc na makambo to vandeli awa donc Riki Mapeta et puis na Motors donc bango baza ba directeur ya bongo promotion na moko azali ki mwanga baza toza 3 donc toi bison sur 4 donc bango baza ba directeur ya bongo promotion ba directeur ya bongo promotion voilà Motors to yambi on a go plus malobani nos anango en tant que directeur ya bongo promotion. Bon, merci beaucoup. Na vous remercier d'abord Nzambe Naninga sali beaucoup tani oyo parce que koyo kana nous bongo porter choix naie en ma modeste personne ils ali chose hasardée parce que il a trouvé en lui quelques souvenirs auto passagi pe naie na ba moment où azalé non nous na pays à la RDC on a passé des bons moments moi si na nga ndako azobenga moi si ya champion bongo yaya. Et puis, Bongo fit mon ami, il reste mon ami, il restera mon ami. Alors, tant voyez, dans le projet qui te coupe Malamou Boye, pour promouvoir bien-être et la jeunesse congolaise, dans la discipline, dans le combat, il se peut tant que bateau balinga rappelé la discipline dans le combat. C'est là qui est à bras ouverts pour apporter un plus dans le projet où on oui, vous valorisez la personnalité na biso, vous valorisez pe yo moko mopandisa mondengo zawana lobby na yo na kati ya bongo promotion. En tout cas, la surprise eza ebele. Tout se réservé nanu pour na ko faire éclater projet ou amener oyo bongo amemeli biso na bata RDC. Voilà la surprise eza ebele bali ko fuma liboki ya moteri qui m'a fait attaque directeur sous ya bongo promotion malobali loza ngo moko to mibale bon maloba ko lobeza ngo mingi te parce que ye moko déjà race bongo promotion ça lobi mingi na mutu na nga déjà moto donc to kumi sino nzambe ndenge makambo ebandi bon alobi eloka liboso to chaka no nzambe
oyo biso tozokanisa tokosenga nzambe yango nzambe asali makambo wana yango suku tobandango nakamaka nanga oyo mpe naza mon ami de tous les temps mpangi nde bakongo baloba tolala na ye tozolamuka na ye tozotambola na ye makambo nyonso eza yanga na ye donc ndeka tolobake na plateau makambo so koloba eza yango toloba yango boye na miso ya bato eza te donc tosenga nzambe nde asunga biso nde makambo na biso ebandi tokokende nango liboso na kati ya bongo promotion naza mpe entraîneur batienga entraîneur napesaka leso na banda koforme bato ndenge ye moko aformaka na soudaf akolakisanga batechnique wana misusu tokokontinue mosusu wana nayebi ke tokokende liboso. Voilà, tokokende liboso ndenge Ricky Mapeta ami d'enfance, ami d'intime, balia bikedi, balia mumboa esika moko na champion bongo. Bongo, champion bongo, yende, libende. Oh, vraiment champion. Lilobali nous a pour na émission Oyo Sport sans fétiche. Bon, premièrement, nous remercier Bino. Ko mona bino boy eza sujet ya kokumisa nzambe lega bible ezebisa biso kena kolala kolamukeza bitidité za ngolu ya nzambe omona les jours suivants ntomoni yango nanu te mais tant tolamukaka tomona kaka mokolo efungwami o mari misambo ayembake nzambe na pamboli yo po pesinga mokolo na tikala komona te uta na botama donc na za esengo omona bino et puis je pense que au moteur ça autoloba tout le temps on a bien ensemble toi on a essayé mon émission ou toi on a essayé d'abord comme on a bien boy caméraman yo non staff nous les a ils a déjà bateau on a yebi ils a bateau peut pas solliciter ngai ils a bateau on a sollicité donc on marché ensemble na TV ensemble na bino et tout ça la makambo to réaliser makambo yo autres pensaient qu'on réalisait ensemble et puis tout s'appelle ensemble. Voilà, tout s'appelle ensemble. Mon partenaire Nabiso, champion Bongo, à côté va faire Oyo, Bongo, tu as partout. Négatif, maman Fifi Masuka, Azabo Komisa, Moka Luala, comme le voilà Orléans, pour Mikolo en France. Orléans est déjà en play. On a raté une opportunité au Tangi, la gouverneure Fifi Masuka. Donc, tous autres un message na gouverneure. Donc, tous autres le 19 décembre. Donc, tous autres livré comme une bonne promotion. Ils ont qu'il y a un staff nyonso. Tous autres kuna na Lualaba le 19. Donc, date où il faut retenir. Mais tu ma position en bien tant que réaliser. Biloko eko senga sur place na Lualaba pour que tout lancer siko date au ya combat tozo ya na Lualaba kala mingi. Voilà ago accompagner bongo promotion to accompagner le grand champion, le grand visionnaire Oyo Nzamba tie katina eloko. Yo pe oza champion yaka Verbiso Scorpion yaka l'émission Oyo. To senga ki ba logo na bino. Boya pour soutenir l'émission Oyo. Bongo, Lilobali Nolobi, le 1er août, Tozana, Tekemounene en église évangélique pour le salut des âmes. Première édition, il y a émission de sport. Tozana, thème de le sport est un don. Olobi Nini, na Mukoloana. Ah, vraiment, on benga tous les chrétiens, sportifs chrétiens, même non chrétiens. Baya na Molulu Oyo le 1er août donc bisos toza sur place wana et vous allez na ba prix ou ba remettre donc c'est à dire boxeur et puis bato ba sali ba exploit na sport pour remettre ba prix vraiment na bengi tout le monde 4 coins sur Congo jour wana bozanga te tozala biso nyonso awa tozala na ba pasteur tozala na ba chrétien tozala na ba non chrétien ba sportif tokuta na biso nyonso awa pour que tout célébrer jour on a le 1er août. Voilà le 1er août ça va fête des parents yo parents ici kozali yaka kosangana biso bondela tokobondela pona bana nyonso ba pratiquer sport na monde en l'occurrence na RDC tokoya kobondela. Il y aura des surprises, maté kozala, louange kozala, adoration kozala, il y aura des témoignages, il y aura de ceux-là qui auront vivre makamonga malamu et mukoloana bao bazala na bapasi
Nzambe abokangola, il y aura des délivrances, tu auras des secrets mingi, il y a des belé, tu auras papa Vicky Kirongozi, tu auras Mouto Ayamba Jido Maître, Mukuna Wankuna, Antoine, Abundar Jido sans fétiche, tu auras joueur na biso ya Tawakala, basaki 33 na mondial, basaki 3 na Kinshasa, 5 na Poto, Lobilo, Mana, Mbumutex. Na poto bazali kakoko kibonge kidumu mayanga bwanga alors tozanga basie wana tosengi na yo DG Transco papa na biso Silva Bilambo babiso wana emema bayero wana neti lobilo azomona te bayero wana akoya ndenge nini yango toza kosiplie na bino gouverneur makambo eza na mboka na yo tritino makambo eza na ville na yo premier citoyen ya ville ya Kinshasa eza yo donc makambo eza na mboka na yo omoni bato ndenge baza awa tala motorsi ye wana secrétaire ya fondation monene tala riki mapeta ye wana directeur na kati ya makambo oyo tala ye moko bongo vraiment ezaki esengo mpona komona bino ya bino coach Ringo yeyo un ancien footballeur lelo journaliste lobi écrivain lobi okuna toyebite tala makambo tolobi ya badon don ebandaki na bongo mais tala lelo don ekomi et puis ici les autres fondation et puis ici na kati ya don il faut qu'on exploite un mot mais yo za na don on va ni preso sauver na ba ko sauver neni nzamba pesa odo ako ya kubunda box ba sauver neni yo zi box no o komi ko connecter ma place mo bundi sarabato aussi makamu no o komi no kuluna comment un technicien ya box ya judo ya karaté ba ke le komona ya machette ya momoni ezaki esengo mpona biso kolanda biloko toza bongo na pasteur oyo ayamba vision ya sport sans fétiche tokoki kozanga kotanga komona ye te pasteur Stewart Longoli ya yo yango wana papa tozangi mpe kotanga te pasteur Kiziamina oyo nakendaki mpa na ye lobaka nanga keno tobondela mpona vision tala vision ndenge bandi komata pasteur Bernard Biti yo motu tosalaka na yo baveye mpona makambo oyo pasteur Moïse Pinda tokenda non en 2020 na Badara de 5h à 13h sans oublier parrain na biso pasteur Tongo yo pe oza na kati ya makambo na ba pasteur nyonso babondela tanda banoza ba match pasteur Ezekiel pasteur Mususu boza ebele Nathan Ndoi pasteur Vuvu Plus sport. Plus sport. Plus sport. Papa Motors, Mamote Pessara bien, notre secrétaire, notre Aza partout, Aza, non, on a évité, Aza multicolore, Olobinili, Mamote Mibale, le Basuka. Nazo pesa d'abord ba remerciement ebele na géniteur ou asali kelelo tozala na champion bongo ni tete ba connaissance na ba savoir na yende lelo tozana champion bongo to lobele boete les grands coachs les coach Android coach Philo zamba porter yo lisusu baba mikole bele lisusu bakisa na ba oyo batikali na se savoir na yo na pesi la grande famille bongo promotion, des bonnes choses. Inch'Allah, Zambe Mouraye Bibiskani na ome mabiso. Coach Ricky Mapeta, directeur de la fondation. Entraîneur de Soussou. Na pesi coach na biso Philo, Bambote Belé. Na pesi ba zombie na Zikida, Bambote Belé. Na pesi ba boxer na biso nyonso ya funa, Bambote Belé. Na ba masa na ngala matonge, Kasafu Boufeme, Bamotu Bambote Belé. Botala kaka makambo na biso yango ebandi bomona kokosepela po déjà kosepela na biso déjà kala siko bongo promotion aye lisusu renouveler susu makambo ya kitoko en tout cas boya ebele bokosepela boya ebele bokosepela malobani bozana mpona émission oyo bon bomona émission sport sans fétiche ndenge nini Ricky Mapeta na CG Motor émission sport sans fétiche nzamba bakisela bino ya mingi po bongo promotion à l'Ekina pour la toute première fois
émission liboso biso to réaliser zali na sport sans fétiche etikali na banal na biso to kende ko archiver en toute première émission ezali na sport sans fétiche animé par les grands coachs qui m'ont aussi entraîné lorsque je fus jouer coach Ringo on a tala be na babali ninga beta il m'avait vraiment beaucoup marqué yangwana na pesi sport sans fétiche aux émissions où il est demeuré et yambali sous la grand athlète les sous et sous la awate qui indépendant liboso le wa mai ndenge chola Ricky Mapeta lobby pour l'émission sport sans fétiche ndenge ndeko nanga moteur à lobby en tout cas nzambe apambola bino makasi amen donc émission liboso to leki yango na bongo promotion yango para bino donc to yebi ke émission oyo esili boyete to ko de ka susu na mikolo ya nzambe apambola bino ko de liboso amen donc na bokeli bino ba frère rebelle amen merci to yami ba frère ba bokeli biso to yami ba frère wana Col Silva ya yo mbote yango wana arbitre international mon ami d'enfance posé belé na kepe na ba discipline mususu vous ekalala le grand champion Zibiu le grand champion to zongi na ba domaine mususu Chancel Mbemba yango wana yo komema biso aux États-Unis tozo zela na plateau au Chancel Mbemba tozo zela yo président ya les aigles du Congo tozo zela yo pour aux joueurs na moko mwana na joueur na mané azoki pe mutuka tozo zela yo bozé belé tozo zela bino tozo zela bino ba domaine zo maître Walek nazo zela déjà rendez-vous zo moi pour ça l'émission wana donc voilà bozé belé so bike ozana likamba koloba ko zape tala to komi na suka